Le lot comme comment la ONG, comme qu'on s'associe avec l'église. Et ces ONG vont s'associer à l'église pour que l'église ait comme dépendre de l'ONG. Et ces ONG, ils appellent un système à misala molina kati oyo. Ils ont côté s'appelle l'église, les serviteurs de Dieu, na kati na monde de science occulte. Faut pasteur basa l'attention, na ko s'adhérer na ONG. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin, mototeo, tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Mbote mingi bandeko balanzi o balandaka émission na biso ya tolobe la vie to tambola ki lisusu koleka na bosani te na président yanga Papi Gen o ezali moko ya ba servante na yo la chocolate o surprise to sali osu ya munene koleka na tambola ki vraiment lisusu na bandal koluka basali na nzambe yango bomoni nga vandi entouré na zana basali na nzambe bakoko se présenter po boyoka bango. Mbote mingi papa. Mbote prophète Cyril Ezekiel Ikombemba. Merci papa. Oh, na vandi na pembeni kombo na prophète Cyril Ezekiel Ikombemba. Na mopanzi na nga naza suna papa a se présenter. Na bengami na kombo ya pasteur Papi Gloire Kondi. Na bosa nte na mopanzi susu ya papa prophète Cyril Ezekiel azayi su na moko su ya basali ya Nzambe akoyoko se présenter. Merci beaucoup ngai apôtre Josaphat Luna Mawasumbu. Nasi bandeko balanzi bino moko boyoki ba papa nde ba se présenter siko toye ba papa se présenter kombo na eto lobane etonga to koti etonga o kombo lango nini pe aza nani na etonga oyo. OK, awa tozali ngona etonga kombo nango Église Vision Mondiale Intercession pour tous. C'est moi le représentant légal, il y a etonga oyo tozana nango Vision Mondiale Intercession pour tous. Merci mingi vraiment bandeko balanzi kaka nde tolobaka ke to tambola kapola mokili mobimba to tambola katoyeba nini o ezosalama mingi na matonga to nini ezoleka kati na ba église to bobungi ya ndenge nini ezokota mingi kati na bana na Nzambe yango lelo penza na ngaki na solola na mosali na Nzambe o avandi pembeni na ngai prophète Cyril Ezekiel ayebisa biso penza pona nini mingi tozomona balokuta mingi ekoti kati na ba église pe bana na Nzambe mingi o bazobunga nzela ye pona ye aza komona ngo lolenge nini. Na banzi ezali likambo ya koka mwate eza makambo oyo makomisi komama elobama ete na tango ya suka tokomona lolenge ya basali pe lolenge ya bandimi eza likambo koka mwate senge na biso toyeba kaka voilà race nini oyo mutu aza na yango na kati ya arche ya Noé tomonaki Nzambe atindaki Noé akotisa double de batumi ba race espèce mibale et bah tu as une espèce pure une espèce impure c'est-à-dire na kati de toka tuzomona lelo yo tu appelles une espèce pure tu appelles une espèce impure surtout que dans mukanda na Ézéchiel chapitre 8 tu mona na kati ba temple ndenge gloire ya Nzambe bana kolongwa c'est-à-dire batu mutu na mutu azana lolenge na ndenge Nzambe zo bengela ye ce qui peut communiquer que voilà que no osali Nzambe mona kita Nzambe zo umela nde batolo bakatambe zo umela okotina na mamokili et tant okota na mamokili Nzambe akoki ko sangisa bilo mibale na kati na eloko mokote. C'est-à-dire que Nzambe abima na kata gloire na ye na kata ya gloire pote atika règne mususu et continuer. Pour ça. Merci mingi mosakoli prophète Cyril Ezekiel poto mona ba misusu balobake ya Nzambe umelaka. O ya Nzambe umelaka mingi mona kota na nga kaka boye so na ebike na koti boye na kozwa mbala moko siko pona batu wana yo lobaka na bango nini etake yo mosali na Nzambe mosakoli na nkolo. Na tanga na Bible et bandeti na suka na mona mutu nyonso zo promesse pa Nzambe promesse moko te esala na magie magicien da koyebisa akocha kona sikoyo na spectacle bandi ko bima sikoyo eboti sikoyo pe bole sikoyo wana eza ya Nzambe te oya Nzambe ekendaka na temps bako bano lelo bakopeso Mercedes so basali commande à Mercedes na Allemagne bako banda ko sa bakopeso date Mercedes ekosila même ba chino ba tongo ndako
bakobana voilà te to tongonda kuna to bana na date tel et que la date tel to peso ba clé mais donc ozela temps ya nzambe bazelaka yango so oza impatient là en tout cas okozela temps o mususu ya bonzambe te et comme temps satana bandeko balandi bino mo boza koyoka o ezali mituna pe biyano vraiment ya solo président na ngamoko Papi Games nazomona kaka bana Paris dans balobi émission oyo eza koningana na bosa yetu na mopanzi na nga naza suna mosali ya nzambe na oyo mosakoli ya lobi yepe akoko bakisa lokola nini na kati ya maloba wana na kati ya maloba wana koyoko loba kaka na mukuse na kokende na Deutéronome chapitre 28 kuna mokanda na nzambe lobi biso boye maloba liboso lobi si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu okomona kuna eza na ba promesse oyo nzamba lobi akosala pona mutu mais soko ke na verset 15 kuna bazobela biso nini balobi biso si tu n'obéis pas donc na kati ya makambo etali bomoi ezaka biloko mibale na mutu azotosa pe na mutu azotosa te yo mutu oyo oye na kati ya makambo na nzambe ke otosi makambo na nzambe te obungi yeba ki ebilaka mabe kolanda yo pasi maladie biloko ebele mais na oyo aza kotosa en tout cas nzambe akosana ya makambo ya minene pe akozala bini na kati ya vina bandeko balandi bino moko bozoyoka pe bana mokili mobimba bana Paris donc esengeli na ba oyo babungi nzela babanda kozonga na nzela po nayebi te certainement yakobakisa ekoki kozanga te nde kaka ba papa balobi par rapport ya oyo bana ko circuler un peu par-ci par-là que yanzambe etardaka en réalité yanzambe etardaka te Bible solo baboué na mukanda 2 Pierre chapitre 3 le verset 9. La Bible dit ceci que l'Éternel Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme beaucoup le croient. Mais Dieu asa or asala na temps ne papa uteko expliquer. Donc Nzambe c'est un Dieu de principe à travers par rapport ya tanae. Donc likamsuko ezake mutu oyo azana promesse Nzambe. To azaro s'attendre ko Zwa eloko pa na nzam. Il faut akota na principe ya nzam. Et pendant temps ya promesse, pe temps accomplissement, ezo senga na mutu certaine persévérance. Parce que na temps wana eza makambo ko kokuta nango. Donc esenga e persévérance. Or la Bible dit encore na Hébreu chapitre 10 à partir verset 35 que to abandonner oza persévérance na bisote, to abandonner foi parce que na persévérance wana na foi wana eza attaché na une grande récompense. Donc pour dire que c'est lui qui abandonne la persévérance, il perd aussi une récompense oyo esengela kasani asimba. Donc en fait c'est ça. Donc bana na nzambe sengeli ba retenir. Ya nzambe umela raté. Nzamba zanzamba travaka na tanae. Donc mutu oazo zelelo panza fois na persévérance azana foi. Sinon, il va rater quelque chose de très important. Merci, mais vraiment, bana mokimo mbabino mo boyoki, mutuna mutayoki, matoi na yemo kope mutuna mutu azui précision ya makambu na yelo lengeni basai na nzambe bayanoli. Papa mena moni netonga, nazoye bate bazo tonga ezana chantier to pende to bokoyebisa bana mokili mobimba nini, pe président na biso Papi Games bokoyebisa ye nini o azali na Paris bokoyebisa ye nini pona etonga na biso lolenge otomonela ngo eza lolenge ni. OK, tozali vision mondiale intercession pour tous. Neka lobami vision mondiale, c'est-à-dire vision eza pona kokena mokili mobimba. Awa tozaki na adresse akala na mukana na ba roi yaki na bana na Nzambe ba monaki sikoma muke. Esika ki ba agrandir place. Nde tolongwa ki place kuna place zaki boso ba ndimba koma ki teme belé espace koma ki muke. Ndi yango to ko zo espace oyo pour toi agrandir église tout ça la construction. Ndi au moins tout ça na chantier, ah toi na chantier toujours ko construire, veut dire ndo moni toi na toiture, toujours que na ba pavement, na ba triplex tout ça na kotonga. Ndi to aussi pe bato baza na bonne foi ya ko contribuer pour l'œuvre de Dieu, en tout cas ba ko contribuer. Église ONG parce que le lot comme comment ba ONG ba comme ko s'associer na ba église et ces ONG ba s'associer na église pour que église est comme ko dépendre na ONG et ces ONG
eza pe na ba système ya misala molili na kati oyo ezokotisa pe baeglise baserviteur de Dieu na kati na monde ya science occulte. Faut pasteur basala attention na kosadere na ba ONG eza ba site moko ténébré oyo eza kokotisa ato boy déjà oza na ba printe na bango batongeli o ndako ya monene batongeli église ya monene ba appartement ba peso mituka et o bango bakoloba fa yo kosani okotosa yango ndo mon lelo oyo l'église mingi eza adhéré na ba ONG et comme ko dépendre na ba ONG wana so balobi no voilà ofukami o melama ya toilette o melama ya toilette bidango en tout cas soki mutoza na ONG ko pusana te sunga église bosana babi o loboko pesi mbali ya mwasi eyebate c'est dit to pesi biso na boko mbali ko kende ko kuluka o pesi biso na boko ya gauche te so ngo sunga église sunga bosana nzambelo la pambola. Amen. Sukisi na maloba o mosakoli alobi ya solo vraiment bandeko balandi balobi ba o ya nzambe eyeba na kakaka. Tozali nazali susu na motuna moko ya kotuna na maso o mosakoli alobi. Papa tomona kalisusu na kati ba etonga misusu okoti omona mutaza na suka kuna coup de tête mutakwei. Ezalaka vraiment lolenge ni ngo pe komati na ba niveau wana ya bana na nzambe ke coup de tête mutakwei papa. Bon, ba démonstration misusu Montako na nguya na ye. Mais ceux qui blâment sur ce commune ko saima na nzoto nde koma mabe. Veut dire muta uzana onction na yo, tu l'onction et que ko tosa oyo uzosala. Okokozo tsholo boko boyo bino voilà te likambo esala mo esalemi. Mais ceux qui comme na point wana o kwale comme ba fan nzoto. Nzoto musupe comme actif voilà muta démontrer à cette démonstration ya onction à partir ya ba action oya ko salela. Mais en tout cas, qu'on a appelé un respect, si un respect vis-à-vis de bandimi. Mon dimaza esclaveté, mon dimazali ta valeur et pas dans Zambé. Ce qui mon dimaza te yo mon sale cause à mon saleté. En tout cas, dans le sein de la serviteur de Dieu, tant qu'on démontrer aux expériences, il y a l'ikabo zakatina. Il y a en tout cas il faut appeler un respect vis-à-vis de bandimi. Je veux dire tant qu'on sait le Congo en tout cas ça là d'une manière more sage que mon temps comprendre que voilà au sali en pona et le coup dans Zambé, mais non pour na kosa que va pas mon danger. Non. Merci. Papa na mopanzi na ngai pasteur Gloire yo zali na mai ya kobakisa te na mai o mosakoli alobi. Ya kobakisa ezali kaka ke na bande ko mosusu o pe babunga oyo bazali na nguya ya Nzambe te, bazali na nguya oyo batu ko simba nde to bengaka ba bichebe bango pe mingi baza ko sakana pe na libota na Nzambe. Parce que monguna satana ye komoniza kunyokola. Tangu yaki asimbi biloko na nzela ya molili. Yo devant moto. Ye bisanga bazotala kuna pa ba kacher. Mutabeti pan akwei. Na yebite. E pa no pe sube ba kuti obeti su pan mutakwei. To yebite to zonga na kati ya Bible. Jésus sikani abeta mutuku de tete. To zonga na kati ya Bible. Jésus sikani nini. Na place ganga basali musu baza yo mama na place ganga au nom de Jésus magangi he mutakwei he wana ebatami wapi nazo senga na bandeko tozonga tolanda oya mokilité oya mokili oyo ekosila na yango et puis bana na Nzambe fo boyebaka église au koti omoni kaka bana système kaka moko mouchoir mtesalaka esalaka wani za Nzambe te Nzamba za na ba miti façon soko ke na Bible okomona ndenge Jésus abikisi bato na ba miti façon oyo azongela te. Moi secret dans la fongola binoka yango wana. Siko papa mosako to na ina tuno su mutuna moko papa na ngai Cyril Ezekiel lelo bana mokili mobimba balingi ba mona yo. Soit balingi ba zwa moyen po ba zwa yo bakoyo ko sala lolenge nini. Merci pour na ko luka koyebanga. Na banji paroisse na biso tuzali na 6 paroisses à part aweza paroisse mère tuzali na paroisse moko na Nsele, moko na Ngiringiri, moko na Kaluka, 2 na Bandal. On a 2 Bandal, moko na Njin. En total 6 paroisses jusque là et ton petit et ton peu mosala. Pour nous rejoindre, les numéros dans les 0243 90 20 14 944 00243 encore 89 82 51 230.
Sanson ba numéro nanga o na selaka. Cholingo zo na WhatsApp au tali na premier numéro ya Frisel wana kozanga na WhatsApp. En tout cas, tout na mituna peu sur besoin. Il y a une séance à prière par internet. Tozanga te ko sala kabino ba prière na niveau ya net. Topé ya ba réseaux sociaux. En tout cas, c'est très important. Na yango wana pe tozoko lancer appel na ba serviteurs aux a négligés. C'est-à-dire aux serviteurs de Dieu, mais aux négligés dans l'église place aux alaka. Topé aux joie dégoût moko na topé likamo lika dans l'église place aux alaka. Aux samela et si maté yaka luka kuta nangai tokoso na yo porte toujours bientôt étendre vision et que na monde entier. En tout cas, c'est très important. Merci. Bande ko balandi bino mo boyoki to komi vraiment na suka na ebité papa soki o zana batu oyo ko pesa bango mot de la fin na yo po to komi na suka émission na biso. Mot de la fin na senga na libota na nzambe na mikili ya poto esika bozali esika ya malamu ya koseme yango yo. Vraiment botia maboko na musala oyo kende liboso nzambe akopambola bino ya mingi pe na pesi mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na ya na ngai Béatrice Mbalula Anne esika azali na Paris na pesi mbote na pesi pe mbote na ya na ngai Roki Longomba esika azali azozonga na moko na lelo nzambe amona ye na pesi mbote na libota na ngai mobimba na bana na ngai Gradi Konde Noela Konde Blessing Konde pe Allégresse Konde pe na pesi libota na pesi mbote na libota mobimba ya Vision Mondiale nzambe apambola bino. Bande ko balandi bino mo boyoki bana Paris esika président nga Papi Gens azali bana ya Paris. O eze mission na bino papa na ebité liloba na ya suka ezani papa porte. Merci beaucoup maman. Yasuka eza naza ko s'adresser na peuple de Dieu mobimba qui un peu de courage, n'abandonnez pas la foi. Pour na ba onyo surtout déjà ba kotaki na kat nanzela ya notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc na yo muto déjà au goûta combien le Seigneur est bon na domaine auto domaine moko musus. Quand maintenant tu es en face d'une adversité quelconque, tu es en face il y a problème moko, n'abandonnez pas mais plutôt et loko Seigneur au sala zonga mukena sima par rapport à loko moko kolo salé la kayo. Là un frère qui a chanté ça pasteur Tomske mutu nini oyo amona nan bolam nan zambete azate. Donc je suis sûr que mutu nyon sotunde toza amona bolam nan zambe na esika songolo pakala. Alors de même que ce Dieu là a intervenu qu'à visiter Rayo dans le passé. Hier, je ne sais pas moi quand, il est capable, parce que la Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est capable, il y a qu'à intervenir, il y a qu'à sala sous les lots et de même, lobby lobo kuna. Likamozara qui a sala et confiance. Donc, c'est ça, c'est que je pouvais adresser au peuple de Dieu. Na pesimbote, na bande konyo, surtout oyanga, famille Mobimba, famille Bisungwa, famille Wasumbu. Là, je vois ma sœur Nadine Wasumbu qui je crois bien que non, elle est aussi en train de me suivre de nous suivre, voulais-je dire, avec son mari, Papa Ramadan, et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tokomi na suka émission na biso tolobela katolobela vie. Lolenge kaka ndenge to tambola kana ndenge pe to komi na suka ya émission na biso ezali simple serviteur na yo moko servante na yo Lydia comme la chocolate au président papi na nga games oyebi liboso na nga la moni cameraman na ngai Regan papa sisa pe na bosani te chef na nga lisusu zoenge so azali wana pembeni ba mbote na bango ebele esika bazali mosakoli to komi na suka parce que bana mikila poto ba moni yo ba pe na posa ba yo ka mode la fin na yo olobi nini pona bango pe le président na nga Papi Gens kuna na Paris azoyo kayo mot de la fin na ezani mot de la fin zaka kena sengi na libota nzambe ba abandonner foi na bango te ba demeurer toujours na présence en nzambe tokoki ko gagner nyonso biloko nyonso mais to perdre lola te tokoki ko bénéficier na biloko nyonso mokilo yo wana eza ba matabishi mais lola kobosa na yango te ya on a pesi pe mbote na ba ndeko na nga nyonso
kobo santé papa nanga molimo Gaston Sombola biskaza en Afrique du Sud bandimi nyonso ya EJCN ya tozaka ko sangana ensemble j'espère moko na moko akoma ko evrer na bisika esengeli en tout cas nzamba mona bandeko nyonso bana Paris baza aux États-Unis na Canada na monde entier en tout cas pour vision za monde entier en tout cas na pesi bato nyonso mbona tie mbote kobosa na te émission na biso tozana yango na bandeko yo ya site Tobela la vie ndeko games en tout cas ya mbambo te nangai na banzi soki zambasa papi games j'espère que nous voilà te tout le monde na naka en tout cas examen mingi ngai na en tout cas nazana kondima que nous voilà émission en tout cas monde entier ko tikape ko yebango ko la pambola bina mingi Tolobela vie papi gene Tolobela vie eloko nini yango balobaka esilaka te tokomi na suka ya masolo na biso tolobela vie Mère Congo RK oyo suka ya mwana na bino oyo babengaka mingi Lydia Matuba Ndudi la chocolate na telemi lisusu liboso mama na nga moko nzamba ba mama losako na yango na bosani te mon président na nga moko papi ge suka nzambe ya mikondi na bosani lisusu te mon président nango de Max Mayas kuna na Ferland ozaka ka mon président losako na yango yo nayebi te na lobanini bana ya mokili mobimba bino moko bomoni nayebi te la show ali moto panzana natikali Tolobela vie papi gene Tolobela vie